bana Congo bana RDC na ko transmettre bino message oyo salinga passe na lelo on a 1h du matin. D'abord nazo ko remercier ba électeurs nyonso oyo territoire à Bulungu ou ba voter kingai. Ba maman ba se déplacer ba uti musika na ba village. Ba yiko talanga mwana parce que ça fait très longtemps na banda na longwa na territoire à Bulungu na zonga kotala bango te. Tant ba moninga ba sepeli makasi mwana na biso ayi. Babaki non il faut to peso ba voix. D'abord merci na geste bosalaki na ba déplacement na monde boyaki. Mais lelo nga naza trop dessus na onga na molo na 1h du matin. Na ndimaki ya moti. Na beko o etamboli partout soi-disant ya ba fraudeur. Na makambo bino boyebi kuna na kati ngaku ata ikomo ko isa na ngoti. Komo na nga etangami te même iko. Mais lelo na 1h du matin nga moko Nathalie esalinga passe. Weba ke bato ba voter ngai. Basa dessus ba rouler na kati ba rouler là. Bo toucher bango na kata mitema. Pour nga bit na nga ezaki moko so na côté parlement, il faut na défendre des cultures. Surtout musalonga na sala ka musique. Le artiste bazo kufa pauvre. Ba loi oyo oyo fali ba voter pour na artiste, pour la protection d'artiste mutu moko sala ngote. Totali côté social, jeunesse, makamisa ebele. Surtout na territoire na nga Bulungu, pauvreté sa makasi. Faut totali ndoko défendre ngo. Mais yo pena ondimi au sacrifier comme on a pour na mutu mosusu akota. Il y a pas de problème mon frère. Mais ba yango o za visite nzamba ko visiter yo. Nzamba ko visiter yo. Ngai naza na malba, naza na pouvoir mokoti. Ngai lo sambu kandi na sambelaka. Na ebité ngai wera son na sali na salani. Onde bulingango eza muteba te. Eza réciproque te. Ngai zo la sa bonne foi, amour. Mais nazo soit toujours ba déception. Ce n'est pas bien. Naza ilo musoro lo baté, na sengi nokaka merci parce que nzambe aza na pesi so maboko ya nzambe. Ya zali maître ya temps et ya circonstances. Na pesi kana maboko na ye. Tous les fanatiques ya maison mère bokitsa mutema. Problème eza na mutema. Bakati na maboko te na continuer boulot na ngana salaka. Mais on a lingai ko sala, eza pona défendre l'artiste et tout en général. Natala pi ba kamususu. Mais eza na ngo problème te. La vie continue. Mais yeba yango kolela ya bato moka ezaka mabetro kolela kama ya misu. Ba kutala bino eza normal te na acte bosali. Na yebi ke makambo échange on a 1h du matin, minuit pour nazaki au courant ya makambo tout tina dernier meeting la vandi boy na yebi ke problème ezati. Mais côté politique to longola oyo son. Na sali loko moko mabete, na sali mutu mabete, na fini mutu moko te. Na intercaler mutu moko te, rien du tout. Mona mboka. Ah, et ça n'a pas grave. À bon attendeur, salut. Merci beaucoup.